Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Trois conseillers, oyo bama grave bamakia mokonzi ya mboka bango nyonso balo me mokonzi alobi makambo akobima libanda eza te bozala wana bozokota pwi mokonzi ate aza kamaradi na yo me soki akomi chef de l'état azomérite azwa barespect nyonso ye moko mokonzi ya mboka akoti na cité de loya banda bandi kosala consultation tongo ti 22h. Il est bien vivre. À l'imité, bongo yo conseiller pour téléma. Ceux qui m'ont consacré au télémi, au côté de ma même 3 secondes. Au vandi, on est un manquement grave. Chers combattants, Toko, pour encourager à monter. Il est bien vivre. Yangwana, Kabila beta tata oya bachilé. À l'époque, il y a Kabila. Voilà, Yérode attend ma bengie mon fils. Azom bataille et politique il a pas vivre. Actualité politique autoyenne dans mon cher combattant, tozo beta bilo commis ça tout. Yamba mbongo ko tozo qui déception, toti que la bande ko baza. FCC Keba. FCC Keba. Toyebisa ki bango bileki bango biko. Fayulu madidi na muziki bamoni yango lelo. Babengi Moïse Katumbi. Balobi soko ye consultation au trahi. Moïse Katumbi alobi trahison yono banda yango na Genève. Au trahira Negotilo. Il est pas si vivre. Alobi mais bino bozo benga ngai Moïse na trahi ni. Donc consultation na. Consultation ça dialogue ité. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, tire Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipés perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Regarder m'a dit, ayebisiye, tozo contre consultation, donc faites à mon compte Moka, ma proposition, pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il est pas si vivre. Dans la Niger combattant, même il connaît, tant moyen, à commis des voitures, à l'objet mon conti, n'a pas organisé l'élection, mon conti à l'objet l'eau. Ce qui te tient, au conseil qui s'abattu FSS, et bien là,
niveau ya assemblée nationale lelo ilukamba tobanda koloba yango che combattant tata wana ilukamba lo aluki mokonzi mboka apesa moto Fachi Beto alobi kata loboko epesa yombo il avait viva mokonzi mboka alobi kata loboko oyo soko kati yango nde kopesa yombo mais dès que ngana telemi boy ilukamba lo il avait viva cher combattant masolo komi mine yango tozolo plus de 900 kulula bauti kokanga kanya makasese il avait viva cher combattant toloba yango mokonzi mboka tango akoti na pouvoir insécurité ezomata ezovimba ok mokonzi azoprépare baplan na ese il avait viva lelo ndenge tozali koloba boye plus de 900 délégués bazwi bango basangisi bango bokende kosala bilanga tombola loboko kanga ba il a pas suivi cher combattant insécurité ekomi kosila yango moko maleme maleme mpona nini mokonzi aza na vision oyo ipolitika namba azala nango te Pablo Escobar ye akotisaki kaka mafia na Congo kopie mbongo ya leta kokende komela bawiski na diamba na kinga kati mais lelo mokonzi mboka alakisi ye politique ya mokonzi mboka azwi tous les délégués alobi bokosunga ngai na niveau aka na makasese yamba eza te wiski eza te musala na musa il a pas suivi tokole yango toyebisi bakongolais po préparer wese ya chambre esa il n'a pas suivi. Cher combattant, mon compte mboka apesi ultimatum na conseil administratif ya SNEL. Tolandi yango, mon compte alobi boy. Soki tokomi le 1er décembre, lisolo ya délestage na Kinshasa esilite bolo. Toko révoquer bino nio. Banda na pese aller à tout. Il n'a pas suivi. Mon compte marché monté. Alobi makambo SNEL. Yainga déjà na résoudre yango États-Unis d'Amérique atie ba moyen bino ekokoma yango tolandi na niveau ya lycée baja SNEL balobi Kinshasa bo fêter kuwezongi ade il a pas suivi coalition FCC cash FCC Keba toyebisaki bino bileki bino biko makuta oluki makamuna chilo mokosilisa ya cher combattant, mokonzi apesi bango ultimatum alobi soki tokomi le 1er décembre naza na posa koyoka délestage lisusu te kuwana ku mina na mi bakomi na devoir à domicile soki bokoki yango te bino nyonso bolo parce que coalition ya FCC cash mokonzi mboka déjà apesi yango moko déjà eza mokonzi atourne le dos ndenge eza wana Kabila akomi kolela ayebisi bato na ye nga naza ko poisson mpona nini bazokonsulte bato nyonso me nga bakonsulte nga te yango tolandi réponse ya Jean-Marc Aboun président ai ayebisi bango tokosala consultation na congolais nyonso mais fo kome kotele Congo bolo bino bokokota na consultation te elingi koloba combattant bato oyo babloke mokonzi mboka Jean-Claude Katende Azado apose baquestion yo élection esalami osengi baprotege yo baprotege biloko na yo baprotege mwasi na bana na yo baprotege famille politique na yo mais yo na retour opesi Tshisekedi ni Tshilombo asengaki eloko moko kobloke nga te na baaction ya gouvernement na il est pas vivre mais Kabila mayele mabe Pablo Escobar akoti na laboratoire ya Kingakati banda kobloke baaction ya chef de l'état banda blocage likolo ya blo mokonzi aboko kende ti 2023 lelo ndenge tozoloba élection na niveau ya États-Unis d'Amérique il est pas vivre États-Unis baaméricain bake na vote mais eloko oyo Macky Hammer alobi lelo na ntongo yango nde etire biso Macky Hammer alobi nini élection oyo ezosalama na États-Unis eza élection de tous les âges parce que pas baaméricain soki président mosusu oyo akotisaki administration azokende soki mosusu akokota ya sika il faut basilana
na tous les bato mabe oyo baaméricain bazalaki na problème na bango yango Mike Hammer alobi eza élection ya tous les âgés soki donne trop azwi bon allez bon vent na kinga mais soki donne trop chef combattant akatani bileki Kabila liko parce que prestation et serment ya États-Unis ezalaka le 29 janvier eyaka kokoma le 20 janvier pardon soki élection esalami na décembre ti tokoma na janvier Kabila bileki ya biko Joe Biden akoya kokuta ye te il est pas si vivre toloba te Joe Biden akoya kokuta ye te combattant soki eza donné trop bakopesa Kabila mwa souffle moke mais soki donné trop akei mais biso mpe tolobi mwana matete azobeta bango kuna deja da il est pas si vivre donné trop akosilana na Kabila akosilana na politique oyo Kabila akotisa na kati ya Congo yango omoni mokonzi ya mboka lobi avandi na cité de Loya tina 0-1 le chef de l'état il était à l'aise azalaki akiete te mutu moko te abuskile banganga nzambe balobi bo tokosambela mpona mokonzi ya mboka wana bangunza di Congo oyo Congo central balobi tokosambela mpona Félix Tshisekedi il est pas si vivre elingi koloba combattant mokonzi ya mboka deja bakoko basimbi ye lelo makambo ya minene oyo ekwei lelo ezani tomoni baavion de chasse baavion de guerre oyo eye na niveau ya est il est pas si vivre tobandaki koloba chez combattant et combattante mokonzi ya mboka deja asali diplomatie etikali kaka baresultat yeya maintenant baresultat wana ebandaki kozela FCC fo kome koteleko lelo FCC baza déjà le passé baati lukwebo amemi bango plus de 130 députés il est pas si vivre plus de 130 députés baati lukwebo déjà ravi bango baadere déjà na FDC yango chez combattant na kingakati réunion bakiti ezalaki polele bakiti mosusu ezangeli bato ya kovanda mais po baloba na biso vérité bamemi biso na lukuta ote tokendaki kuna tozalaki 380 sénateur moko ya niveau FCC ndeko Alexis nde aza na kombo na ye nga naza na kombo na ye te oyo asali déclaration na kite FCC nazosoutenir Félix Tshisekedi union sacrée il n'est pas si vivre chers combattants il faut toyeba yango union sacrée des ans élu majorité na kati ya pa esi déjà Lola Kisang na lobi boy il est pas si vivre Lola Kisang na lobi boy ayebisaki Kabila na kingakati tête à tête na réunion basalaki na kati ya plateforme na yo na parti politique na yo oza na tribalisme mine tribaliste liboso eza Emmanuel Cha tous les jeunes na PPRD oyo baza bakasaye baluba soki bake kokutana na Shadari akoyebisa bango votre place n'est pas ici bokende koluka IDPS si vivre est-ce que biso toza parti tribal et yango wana omoni sénateur wana ndenge tozoloba boye Kabila na Shadari Benabi Kabila déjà alataki baka azozela Shadari banda abengisi ye Shadari azokoma te parce que bato oyo bakundi Kabila chez combattant baza na kati ya ndako eka comment bajeune ya PPRD parti eza na posa ya bato PPRD eza na crise ya bamilitant mais yo okoma kochasse bajeune te allez-y là-bas ici ce n'est pas chez vous mais biso awa toyambaka moto nyonso kozala ne retention mabe te soki oye na mbeli na poche tokobimisa yo ade soki oye na munduki na kati ya kilote tokobimisa ade parce que IDPS état de droit ezokende toujours liboso esi combattant IDPS viva parti au pouvoir viva Fasibe Fasifa Volcan Fasifa awa na ebisi yo cher congolais ofandi awa mais bato ya FCC na ministre mata IDPS viva zwa likambo na politicien simple mais kozwa likambo na diplomate Félix Tshisekedi c'est un grand diplomate tokangaki awa tolobaki awa bongisa Congo pesa misala
Kanga Kabila, IDPS viva. Mais avant Kanga Kabila, avant Bongsa Congo, na armée ya Kabila, na la police ya Kabila, na vous conseiller ya Kabila, na gouvernement ya Kabila, IDPS viva. Schéma oyo fâché kenango, ezali schéma ya kozwa Kabila, na ba Rwanda wana nyonso tu. On permet IDPS viva. Eza deux trois chemins te. Ezali chemin osangisa Kabila na ba criminel wana. Libanda Congo IDPS viva. Tango ba libanda Congo. Ezali pona intérêt ya ngai na yo. Na peuple ko. IDPS viva. Mais ça réponse n'est chacun ma sert bien. Pour mater les béliards. IDPS viva. Viva. Fachibé. Et ça les opposants de la vie au pouvoir. Parce que nous sommes au pouvoir. Et ça mission, il faut juste à la mission. Dans la moutaman de fou, il y a ceux qui bélo et les ngokoi. Ceux qui sont la grande corruption Kabila. Aïe, vous savez, ce coup d'état. Après, il y a un chèque, c'est le Moulumba. Aïe, vous savez, ce coup d'état, un poste, il y a 500. Le poste, il y a des pèses. Kabila, on a pas de tricherie. Chef de l'État a que nous Nakanambe. IDPS viva. Est-ce que Makamouta na Kabila? Et ensuite le loyo. Makamou Kabila déjà les cas d'aller pas. Vous allez Makamou Yabako. Kabila a que nous Nakagame na roi. IDPS viva. Kabila comme pour Mongo a que disque chef de l'État. Chef de l'État habitué. Je rejette en bloc tout ce que tu veux de me dire. Allez dire à Kabila, je refuse en air. IDPS viva. Maintenant, Mich n'a pas dit pour qu'il n'y ait pas d'intérêt à peuple encore. Ce que tu me l'as dit, tu me l'as. Par le but que le chef de l'État a respecté un accord. Et ça, un accord, mon côté, au chef de l'État a respecté. J'espère que ces gens vont le dire. Tant que nous sommes dans la Mouka, Bango Nyon surtout, Yébissanga, Nani à l'égard chef de l'État, n'a pas politique. Azali, IDPS viva. Baken à Genève, par district chef de l'État, État que démocrate a accepté un mot. Mais peuple congolais, à l'obi boye, Zambia pour Kaka, chef de l'État sur une agression à peuple corps. Pas encore violé. Donc il y a encore un Nairobi. Il y a une climatique. Et c'est une majorité, une climatique. Il y a un directeur de cabinet. Au Ibimon, un peuple congolais. Parce qu'on a Boloko. Ou puis encore à violer. IDPS viva. Donc il y a un Ningana yo. Aux une majorité, le Koutanga dans une présidence. Tout Sangana. Tout servi le peuple congolais. Il y a un gouvernement ébélé. Comme il faut bloquer le peuple congolais de révolution. Dans la coalition, Wapi et si on viole l'accord. IDPS viva. Accord, il y a un chef de l'État, dans la FCC, et c'est le go là. Moi, c'est ça, il y a un Dubaï. À ça, il y a un mobile chômeur avec la dame. Il y a un Dubaï, il y a un côté de Bolingo. Est-ce qu'il faut moi aussi à Dubaï, de voir si Marangongo. Ah, manqué mon bal avec la dame. IDPS viva. Ok, plus besoin de bas. Moi si, tout ça mobile là. Mobile, il y a moi si là. Attends que n'a Dubaï aux Alamongo. Tout ça quand mobile là. Le côté de la majorité parlementaire, au côté du chef de l'État, c'est que mobile peut avoir à Nini. À Kobo, il y a moi si à Dubaï. On est soumission. Il y a un chef de l'État. Azu Kabila, Naba Kolutinae, à Bengani, Bamopone sous. IDPS viva. Mais ça va vivre, il y a pouvoir pour y sauter. IDPS viva. Bon, Mathieu Zaliboui. Là, on a solo Banayo, Mike Amer, à chaque déclaration. Mike Amer à l'Obiboui. Chef de l'État, n'a pas un pouvoir, Wana, et Zali transition. Sans Joseph Ka. Les alliés de Joseph Ka. IDPS viva. Le ballon est encore formel.
mais là, il y a un ambassadeur américain lobby yango. Félix c'est la transition. À Kobana mandat na ye. Ceux qui assistent à consultation, gouvernement union sacrée bimi. Après ça nini, abani mandat na ye. Il ne peut pas se vivre. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de gens politiques responsables. Oh, parce que le chef de l'État. Il ne peut pas se vivre. Il y a un autre qui est Kaboun. Na Congo AFDC. Alobi Boé. Alobi, le moment est venu. La coalition FCC cache est finie. Mais nous avons la vaille à Sika. Pour l'intérêt, pas le corps. Parce que nous avons la coalition, nous avons le chef de l'État. Et dans l'Ichama Kaboun, à qualité, il y a coordonnateur, il y a cash. Il y a un signataire, il y a coalition FCK. Il y a pas d'habilité à la coalition. On a déjà 4 ans. Il dépend de vivre. La ministre de la coalition a boué. C'est l'autre mot. A boué. Gouverneur à Kassai, avec la justice, a détourné 2 millions de dollars. La Kassai simple. Kassai orienté, Kassai tout court. Nous avons trois Kassai. Kassai simple, Kassai central, Kassai orienté. Il dépend de vivre. Gouverneur Siem, parce que la justice a détourné 2 millions. Il y a rétrocession, il y a manque de construction, il y a manque de gouvernement. A détourné 158 millions de francs congolais. Il y a manque de reconstruction et d'argent. Il dépend de vivre. Tous les 200 députés à FCC, n'a pas sénateur, bango nyos pas déclaration, balobi mokolo ya mercredi, bango nyos n'a pas rien zoé, bakutana chef de l'État. Il de paix c'est vivre. Quand tu m'as déclaration le mercredi dans la et on est plutôt dans la presque plein ça sortie médiatique. Alors que Kassoum mes alliés traître. Il de paix c'est vivre. Quand tu me réponds à lui chef de l'État Félix Sekedi. Azali chef na mana ransa. Azali chef na mana ransa dans rassemblement. Il de paix c'est vivre. Bonsoir à tous. Actualité est à dominer leur consultation. Il y a le président Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Pour le président Félix Ayambaki, Corneille Nanga. Cahier de charges, il y a Corneille Nanga, lobby nini. Point de vue, il y a lobby que Seigneli, donc il y a un chemin, il y a dialogue. Wana, point de vue, il y a Pessi. Oui, parce que makambo nyonso bazopesa chef de l'État a examiné point par point. Ce qu'on m'a dit que les hommes malamu wana kwangwase mboka na biso basani obosela yango na yango tomoni olenga ngoi pe azaki na ka de change na ye akendaki ko yebisa président Félix ayebisa ke esenyela yamba Joseph Kabila. Oh, parce que olenga ngoi azana mission ya Joseph Kabila. Sabina ke akendaki oyebisa président Félix ke esengeli Kabila Zalawana c'est le combattant banjir oyo bato ya FCC bafingaki Mike Hammer moto bafingi asa Mike Hammer te bafingi président américain parce que un ambassadeur aza représentant ya pays. Dans le besoin de Mike Hammer, c'est le président américain, le président Trump, il est non, au moins, le président Trump a dit que le président Mike Hammer a celui qui m'a cassé à Tombaki. A dit qu'avant de commencer à souka mandat nangai, il y a des gens qui ont sous Kabila à Ouate. A Tombaki m'a cassé parce que le PPD a dit que a commis moi dans Moussala, il y a le président Félix Ao. Donc, Monique a dit que là,
na Kabila Abou, c'est le combattant Kabila Salou outrage au chef de l'État. Kabila Lobby, selon Nakacha Réunion Naye, radar yaba américain, et so maloba Kabila. Kabila azo seka, radar yaba américain, so Kabila, so capitaine maloba na bango. Ne au moni, Jeune Afrique, va publier actualité sur Kabila Lobby. Kabila Lobby, il y avait 3 présidents. Rou Kenyatta, Cyril Ramaphosa, Al-Sisi, président égyptien. C'est quoi yo? Le président wana basa en vie. Kabila Lobby qui est témoin. Akenda kobenga ba président wana baya ao. Alekana Elton Sey atanga coalition oyo basalina président Félix. Pour peuple bayoka que président Félix basinyaka ko. Mais tozo mona kaka ba témoin basa kaka na ngambu ya Joseph Kabila. Mais ngambu ya président Félix tozo mona ba témoin te. Est-ce que makambo wana tokomona que c'est vérité? Esalu yo wozo mona Kabila a de sababwa ki ba wojo. Selon Jeune Afrique parce que mukolo lobi Shadari alobi kazo porte plainte na Jeune Afrique na omoni basiba wojo wana baboki yango. Ne Kabila Lobby, ce n'est pas moi qui ai dit ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça. On continue à mou, on continue à mou, on continue à main. Donc on m'a dit Kabila Lobby, ce n'est pas moi qui ai dit ça. On continue à mou. Les erreurs graves, ce qu'on a dit dans les réseaux sociaux, batali document wana, fait à Kinshasa, lié, basalina Kingasani, yokanan ba résolument. Faites à Kinshasa, lié Kingasani. Vous avez compris dans le Bible qu'on a. Là, vous avez awa Kabila baso kangaye parce que le Seigneur procureur général a saisi le dossier wana. Bobaka Kabila. C'est le combattant. Kabila Leli. Moi, ouais, baso benga Jeannette Kabila. Na pasteur Mukalu. Bakendaki kuna. Kwa sala nini? Wala kwa ebisa mama Denise. Maman Denise koye awa sengele biso pardon coalition esonga ayebisi bango ke makambo coalition eza lisusu déjà au passé eza lisusu te ndo omoni bakendaki na esengo basongi na mawa c'est le combattant Samar Kabunda azalaki na Top Congo Herman Kowena IDPS Samar Kabunda Kabunda alobi nini alobi ke makambo ya coalition est concerné FCCT. Makambo ya consultation est concerné FCCT. Makambo ya coalition tozo pesa ba yemboka bana mboka. C'est-à-dire bango baza ba étranger ndo mo Jean-Marie Kabunda avec biso to ko pesa ka bana mboka. Le président Félix a consulté bango. Alors et d'ailleurs président Félix a pêché bango au Congo. Apesi bango déjà mu Congo ayebika kaka ngai Jean-Marie Kawo na ye ana to Congo na koleka lususi na sala na tanga nanu lettre ya dissolution ya parlement c'est le combattant yebela président Félix azalaki na académie militaire deuxième promotion oyo ya militaire président Félix Antoine Tshisekedi azalaki kuna ministre ya défense azalaki kuna Mabunda bango pe baye bona soni na le site bango pe baye le au moni bakwati na kati sal bakwati na kati sal bavandi mais tango masolo sili ba brevet président Félix apesi ba brevet na ba militaire na sumanango mo konsamboka atandi loboko pona ko pesa ba tumbote akay ko pesa vice président ya Sénat. Parce que tant que batelemisi bato bazaki na absent mabunda azalaki baboye kotelemisa bango na bomoni eloko esali kanda mabunda akei kolongola photo ya président Félix na kati ya biro na ye nanta momomba akei kolongola photo wana nde bazwi vertige avec lokola sabote biso pe tokende kosabote ata olongoli photo ya président Félix azalaka toujours président. Comme le président de
D'abord, moi, le président Félix a créé un ça, moi, je suis un peu. Après, sur Nani, on va dire que je suis un peu. Encore moi, je suis pas Pépé Ilunga. Abetia Kara, avec le Boka Nanga et Posima Yote, à Boy. Tant que je suis à tasser du temps, et le Boka. Tant que je suis à Boy, pour faire ça, le Boka Nanga. C'est-à-dire, vous allez sous terre. Donc, moi, je suis et Salima Bunda, dans le sud en bas. Moi, ça va me couper. Parce que le photo chef de l'État, il y a un chef de combattant. Je ne sais pas si à bientôt, parce qu'on va vendre en désordre. Or, avant 3 jours, il va prêter serment. Moi, je suis à l'Assemblée nationale. Mon bunda, je suis à l'Assemblée nationale. À Vida Nyonso, qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Et tu vas le vivre. À bientôt, mon bunda, aux arrêts. Parce qu'on a eu parce que mon Nyonso, l'Assemblée nationale, et ça c'est le combattant de notre que le président Félix a un homme sage, un homme très intelligent. Il y a nos hommes qui savent que le FCC, Kabila n'a pas quitté, on n'a pas quitté, à sa expérience, à sa expérience, à sa expérience, ce que nous avons tourné, le président Félix, nous avons une expérience. Nous avons une expérience. Parce que l'Okoyo, Kabila Tango Sakina Namibi, alors qu'à bientôt, c'est-à-dire, n'a pas qu'un n'a pas so, n'a pas zonga. Donc, on est pour les Satani Kabila le but. Yo Bena, yo Wazonga, Wazonga na Congo, Namboka Nangai, Naïma Namboka Zonga, de Kabila Moulaki, Abosane Abosonga. Président Félix a salué G. Tant que le président Félix, Azora Baka toujours, Kabila c'est mon partenaire. Nous avons félicité le partenaire Nangai. Pour combattre M. Bazo Silka, Bazo Tombaka. Pour moi, le président Félix, Azo Kumisa Kabila, Azo Kumisa Kabila, politique à Yangwana. Politique à Yangwana, président Félix Azora Kabila c'est mon partenaire. On m'a dit combattre à Tomboki. Au point de vue président Félix Alobiboy, c'est le combattant. Nous avons dit que non, mon collègue de l'Assemblée nationale est tombé. Au Koyoka, le président Félix Sake, il y a une condition de l'Assemblée. Nous avons dit que avant le président Aoutana, Azakina, Oyo est un village natal, il y a le président Sassou, Azale Kukuna, Kozonga na 400 militaires. Vous voyez quoi ça le bilanga? Vous voyez quoi ça le bilanga? Vous même avez commis dans ma bina. Vous m'annoncez? Vous comptez écouter Patrice Emery Lumu? Azakana Lufu. Ceux qui t'habitent à Zaman Namboka. Ils sont tous dans la classe. Restation, Madame la tortue. Kabila le Kanameja. Abet a répété, Madame la tortue. C'est à Zaman Namboka.